makam na bona ngai. Na bona ngai mukindi bobo. Nakopete na ngai kasi ko saka na nakoma na ngai. Babi, désormais si t'es à Moko, Congo d'Amérique na TV. Chaîne eza moko Congo America. Bo s'abonner, bokozala jamais déçu. Biso mikolo bilenga singa Congo America ezongi. Congo d'Amérique na TV. Lokasani. Oh biso la Congo Amerique ko ya. Eh. Otie libaya bakokata bakolambela bakochakwa. Toye penza bo s'abonner massivement. Vous savonnez. Congo America TV. Patrick Mouya. Congo America, meilleure chaîne d'artistes bazali. Mukindi bobo na kopete na ngai na botokisa na ngai. Ozala nini batokisa? Maki batokisa ezali. Siko le nina kalinga. Ezeka mi ba. Ozala bombelette. Omelette. Bon, gentillesse na mte sali na riango c'est le choix tirance. Bébé ne doit pas maki Ah, c'est la personne nous va 4 moko. Ya tokisa ta kali. Ya utokisa. OK. Ozala ngwa. Bébé vanda na hote ezali. Ah. Mama tuutu musika. Oza mtakeye. Mwae. Oza keyang. Mais côté ka osoza na kei te batia ba okima te. Oteka pe makala. Nateka nyonso. Maso mazali. Mama oteka nyonso. Maso mazali bébé na ngai. Oteka nyonso. Yango yo. Wana ka combien? 1000 francs. Nyonso wana nyonso. Non, quand je parle de nyonso, ça dit maki ezali, pas camarade na pas biscuit ezali, milk ezali, sucre ezali, lait ezali, bilamba pe ezali. Wana camarade no. Wenze maso mazali. Comment maman. Oui bébé. Tala soso aza busukuta buso. Quand tu vas ça qui on le va te. Papa on sort papier mouchoir te. Olobi mama. Papier mouchoir. Tena sala ngote. Jusque là mtatoke azate. Papa yango yo Olobi? Pona ba mama. Olobi? Okadi. Pona ba mama osa moi sisi. Ata pa pona mwana. Mama kufa. Bongo tite. Na bota me ba misombela. Bébé makambo. Bébé. Narbe. Kama ndio na makona. Oza wewe mibali. Papa odi. Ya mibali eza. Baba oksa mibali na kwa pote. Ba mborche te ba kalecho mibali. Na ko tite. Jaka batele ma bien. Bébé yaka mona. Ah ok d'accord. Oza gentil. La tiki makite. Ota forma mtu simpate. Demi kikuana. Nga sema na biscuit mais wa ya mbelio. Papa. Nina baba ngala biscuit mais. Bon, mama biso to tiki. Papa mbongo. Siko kena yo. Biscuit nini? Ma etika kami ba. Na bomba mbongo musika. Pesa nyonso kaka. Bien mama. Na so magana. Na bomba mbongo lwe. Papa oza section. Beta. Yango wala. Mama obongo. Yola shuna kangila makite. So mbaka nyino makite na kochelo shu. Ni balé petit la kika yango aussi. Mon combien? Merci déjà. Obi yaka. 2000. Ai ya ti mama. Pesa te bébé mbongo. Mbongo bébé. Pardon. Mbongo. Yani. Ya makite. Ngana osina osomba te. Osani. Ngaya tu na ende sura yebi aveni mo wa.
Te maman benga, te maman. Maman na benga kamele nga. Tira kamele tira katika osomba. Elonga boneti yo maki osala ngoni. Wa maki za na ko. On appelle la forme bato basomba bilo te ba defa forme na yaka. Ah papa tira kimia kono. Awa. Yeleo. Merci hein. Mère à ma petite. Papa, il y a le bon qui est au grand télé. Tu es malade? Tu es malade? Oui, Binga. Hein? Pourquoi? Aussi Binga, pourquoi? Nabi, aussi Binga, pourquoi? Aussi Binga, Zoki. Aussi Binga, Zoki. Donc, nous aussi Binga, on va faire Zoka. Papa, n'a pas mis quoi? Maman, on a été maman. Bébé, mon amour. Oui. Papa, tu es non, pas jusqu'à là. Tu vas monsieur, tu vas là, monsieur. C'est quoi ça? Tu vas là, tu vas prendre mon gars, Hey, papa, tu es malade? Ok, pourquoi? Et t'es qui? Malade. Papa, oh, non, pas d'esprit, non, oh, non, mais, tu m'as même me laissé, laissez pas là, yo. Voilà ce que je suis maman. La symbiote, depuis quand? Ngaïo, mon lassama. Toi, tu viens, Minga? Tu me connais? Tu me connais? Dernière, et la première. Monsieur. Non. Oh, monsieur, non, là, c'est maman. Tout de suite. Non, comment on Monsieur. Il y a ça là, Yo sko na mona ko lokula oyebaka pauvre nanyo. Pauvre nani Yesus. Pauvre tata na. Tata na bango. Damas. Hein? Damas. Tata no Damas. Tata na kufa te? Et bon je mon babeng mutu pauvre c'est ka kufa. Bon pauvre da sani. Msusu azaka na fika la kuya. Comme pauvre. Kachi. Nous sommes riches comme pauvres. Ah. Yem ta pesa. Na ngai na tuna ba pona chantier wana msusu. Kasi lo na bengi radio ya mwana. Chantier inspecteur Gilles Kimuni. Gilles Kimuni na posa to tombelo kwa bien. Kasi pe sérieux. Nous on comprend. Sikoyo to tungango des plans différents. Non, omoni plan oyo to betaka na ndako ya ngaba wana. Ndako mo ngaba to kenda des niveaux. Des niveaux. Voilà. Oh, des niveaux. Donc, il faut que tu modifies. Des niveaux. Des niveaux. Des niveaux, des niveaux. Des niveaux à faut te modifier, surtout quand plan mais qu'on s'en dingue la forme. Qui moi bilom voilà. Au qui mango donc. Donc à 5 photos il faut savoir que déjà on a combien. On comprend. Auto pesa au pépar na yo. Ah ouais. Mais si par exemple ramena ça la roune ba courant. Normalement. Na pesa par na ye donc ma bebele. Ah, il y a courant. Il y a ingénieur. Il y a un tangi sucre quoi la installation courant. Parce que ça que combien? Normalement il faut calculer. Il faut ça devise. Kulungana ngawa ndio na ukende kutala son excellence ako Mangala de Dirben. Ayaki na mwasi na mama Chantal Mangala. Obazawa? Bazawa, bauti Irlande. Ba baza poso tonga. Bon, bango bazaka déjà na chantier moko mais chantier na bango eza na ferme. OK. Eza na ferme nde balobaki na kende nanu bakosala ke
soki bakutonga bapesi biso plan tokosala toyi todéveloppe yango après topesi bango montant mais totya courant te otya courant te pana batya courant te ndeni ebongo mna lobi na bango batya bongo ndako nini yango batonga sans courir kota babi bandusele bango batorche so bavana babeta batya torche tayibo yo bipeti babeta makambo webi bien kota courant na makasi yango oya kusala bango installation ya torche bonjour bonjour nani ndeko oza bien oui ça va comprends donc yo siko selanga décharge wana comme ça salita mbali yo ne salita pa ngala ko wele no mwati e bonga bila ko wele no mwati longa kuna yo zo lungula na longo nyoko o moni yo so continue uye pa mwati na beto to kakuna to talana tala munene mabi yo kutota elonge pandana le wa classement liopa okuti ba tunambia ba ba mbemba fafanda wapi et puis bakambu aza wapi yo biliopa yo la salle pas ba na pe classement liopa ba bita liopa la liaka bata buma ba na jam yo ba liopa nga ba liopa équipe nationale hein oyoki équipe nationale liopa papa kokojenga te na kojika pour petio yo kokojenga pe correction te papa zani nango petio azana naibi ngam bengi yawa petio yo momi moko kufanga te ka kuna ah bon oke yepa kumoyela mwacha ngai ngana ebe wenze wana te ozongo pa mutu alaksanga wenze wana obedi nzau nouvelle énergie obedi nzau azala na fruit d'ici ayaka na Lubumbashi afongoli su maison awa na Bandal na Victoire siko nekene ya wenze wana papa yo so ye azala Omosani papa bongo na tombula mo mwana munene boy pona boto na césarien aba boto na bote zesku bonso yo ya na ndenge ngo pena ya na ndenge na wenze pasi bale bakuna na oya wana ngasa kubendani moi ça va te gagner na suami moi je monte ka ba maki ka ba spaghetti acha ba bilo bebe na na kufa nga yo yo ngam no no wana ko ga mo ka mo mama na o mama na alongba kuna tu es malade na oya wana moi ça je kufa nga yo zo yele papa mambolo bo mayele te ngake na wana moi si alinga ngai tela moi comme on Cardozo il m'aime quand je suis là il me soutient quand je suis là il est à tomber de moi mon Dieu déjà je m'basse sur la liste mbasuna papa mbaswa lisu so eza batu oyo il faut mbaso ezwa bango te eza babiso po toyebi nzambe ya alliance nzambe ya apotre odo mafuta belisa 28 yango papa liaka eloko moko omonike yo oza lukuta alliance balataka na musapi yo ozokubisa nzambe alliance azala nzambe ya apotre odo mafuta nzambe ya alliance église assembly oui Cardozo gentil Cardozo akufa penga la guerre sera homme et coquillère oyoki yango tala basoda na betu bake basoda yango la ateka nini si ba ona kufa sa muna Kongo iti ya bubu meta la peo tala mbangolo ya kachoro kai bato na bekere me ba tokoro biso bato sangana elongo na Kisasa ya Kisa Ize Kabila jure apate jure Suyeki yituka machine tusangane sisi ya pepa moja uya eto muzetu Kabila mchunushi wa mutine maye okisango na kata Kisasa bipaya yokandeke banyanga moko na moko akozwa mwana filmu ngubu oyoki yango ekoteriye chantement beto mabe bipai na bipai solo nzambe tozangi mai solo nazanga Cardozo na ndimi te ongosani papa ngosani te babola ekatana na yeba kasi ndumba ngona selo na banani chuki na bakilia na yo ozo se respecter te Cardozo maintenant ngana comme moi c'est tellement yo moko ozo kufa bakilia na yo ngayo yo oui parce que bakilia ngona sunga na kufa bonga moi si moko est-ce que yo mona ngo normal ya mona ngana to zaki oteka te o supplier na ti oteka eza en sens te c'est respecter Cardozo oh bato ngo yo o ko bazata na taille na ngate na bazata niveau mo na ngate
nabichuke na sololi na yo na sengi yo mbongo na kama koteka nyonso tona nazosunga ka yo za musala na yo me nga mpe koteka na nga oyo ezofasilite kosunga nga na kindumba yoka te papa na ngai soki ezali mpona kindumba na osengo nakalinga maki te soki ezali mpona kindumba na osengo nateka makala te na osengo nateka biloko mosusu nango teka ta mosusu baperete nakisala balivraison kuna nakesa kindumba nango oyebi te jamais nakozwa nazwi nasali mesa na ngai natie na coin natie bamaki natie bamakala omona ngani nakangaka bamakala na ntongo awa nakoma poussière mpona ebimisa natekaka apres likolo nango nakisa kindumba na nsima nango estce makala eza commerce omosa kosala yango kindumba to maki kitadi ke eza commerce basala kindumba te non yokanisa to komisa te bamibali bakoninga yo kaka soki naki na posa kosala kindumba nango naoteka baperruque nanga na kosalaka balivraison ozowanga na yo nde mami pardon owanga na yo donc yo so wanga na bozo wanga na te mais nazoyebisa vérité ke bazokosa yo moi j'aimerais voir ces personnes bango bayebi te ke nga naza mobali na yo bango bayebi te ke nga naza mobali na yo bazobeta lisolo na yo boye na misu na nga na petio nani on attend nani Messi ayoki bango bien bébé Cardozo bébé c'est quoi ça yokanga oh camarade nanga mami mangwa lumana azala na poto moteki ya solo bakabelo na fibre kitoko ayebisanga elo moko dozo ngana bala ndenge yo poza mosa libala oza mwasi ya chuke c'est-à-dire que meko kosala erreur moko te parce que mibali na biso ba camarade soki yo sali erreur mobali nanga pa kanisa ndenge nga pa sala même erreur c'est na kosa buzo bate bato abeteki lisolo nanga chéri fallait on s'informer bien bayebisa ngana bango to komona phase nini pour que ba traiter nga mwasi na bango ou soit danga na kufa ba pour manene pa bango eza komikitisa bango eza baganye ngai bazo mwasi na ngai comportement ya ya mwasi na ndoto oh mama oloti ke mosa zoli ombanda oboyi tuna bapo esopa ngai bamona yete mobali to discuter na nini kasi bisanga ngato discuter parce que yo nini oboya ngana makali ozokoma lwa lâche solo comment ko boya mwasi na lisolo oki lisolo moko bato ba pese sur les réseaux sociaux top quelque part mais j'ai beaucoup de clients non on a quand ils ont bagana na bimana bimana muté ina na comprendre o comprendre ngate ozolo ba pas comprendre ngate c'est bon on a tika c'est comme ça noter mais non c'est pas que tika na on d'accord alors oh c'est quoi ça c'est mieux pour te soigner moi si asika pas pas bato c'est que miso bato commerce dans exercice aussi ngala Pardon, un peu du respect. On se connaît plus. Maman, Bouni. Bien, papa. Ça va. Très bien. Pardon. Où j'appelle pour le témoin. Toi, tu discutes avec ma campagne, mais je suis le oui, oui. Non, Lelo c'est deni. Na tekite. Pour la marchandise ah OK. Et bon par rapport à notre solo là pour na maman qui paye quand ça là batu mususu wana au boulot moteur. Makende. En fait du coup na bien ngande na solo na yo na place te ka maki me te kana makisal mais non, tu vas voir que nous avons on dit na yaka yaka ndengo kufanga bongo ngapi na kufa ka moi non dozo sanctionner na bâtiment il fallait pas tam dozo sanctionner ajo kucha sur njo to price misatu ala sur mnoko ya mapeka sur le pipi sikoyo ata yo mukando jo yo mosikito fo mbali mukitoko kulanga papa sikoyo tala mwendo sana wana lisasi ya ogi wana lisasi na nzoto okufa sala chango eto yo zati papa mama alingini yo tule alingini ado mama alingiti mama nana mama le forme que ngai ba tebele ba bisi ngai sopelanga so ya mvula te s'il te plaît tete ndai maboko banki o Rachel Futa abi nanga abi eyenga bala tete ndai cho bala ouais tete ndabi nanga bala tete ndai tindo nere ozo comprendre ngabi ah tete obi nanga na bala abi oui po ya Willy Musheni koda mboka yeba abi bala alors nena yaka gentillesse accueil ba avance oyo sala nga c'est ça la vie non na bimisango na miso ba prêtre wana ne yezo balanga ke yo yo ala balanga ke yo yeza ka moi c'est non ko la beka pompe ça pour votre information ouais nga na sala de ba avance
nga na mwasi na bino te gentillesse na yo ebendela nga clientèle tu comprends eya mpona bénéfice na nga vi ke na kati ya marché tozalaka na concurrence mutu na mutu ayebi nini aye koteka epuis banani baza baclient na ye nga lokwa nayebi baclient na nga balingaka gentillesse na nga yango natiaka gentillesse na nga ça n'a rien à voir avec kokufa bino ça n'a rien à voir avec les sexes ça n'a rien à voir de bolingo bato nyonso tu bayaka ezaka bino nazaka baclient bino te obi combien de personnes bayaka wana ntango osengela mambo ya koda mboka ya Willy Musheni aya kosesa maki wana chaque matin tikoyebisaka ya Willy Musheni atiki mwasi ne mpo ya kolinganga ebele bato bayaka babene olondo bayaka wana baheritier wata bayaka wana sikoyo bango na batiki basi na bango ya kolinganga mpona bino bakongo bakomprendre ka omoko boyebi oyemba bongo okomprendre mambo babino chantier ça soki fille abengi yo bébé nde akomi mango pourquoi bébé Likamba bébé comme un slogan. Il y a des bébés et des bébés. Il y a des bébés et des bébés. Tout bébé n'est pas bébé. Tout bébé n'est pas bébé. Bino boba bébé, il y a des clients. Boba client nanga ya bébé. Bosa ba bébé le roi était. Il y a ça bébé à mobile nanga. Bébé à moi nanga pas zali. Oui. Tu comprends? Bébé elle qui n'a pas zali, bébé à camarade n'a pas zali. Bon quand tu te bengo bébé, mon amour aussi akomika mobile nanga akomi mwasi nanga tele kuta parce que nena bimisa langage wana to combo wana intention ngaka ne munayebi. Non non benga mon amour, mais intention c'est que yo za bolingo nanga te, et ça amour du prochain. Tu comprends? Boko fonda ngote. Vous comprenez? Botika confusion. Bobima. N'est-ce pas que le bébé c'est là il y a si madame. Mais quand il y a un truc comme ça, boss, on a bien compris. Ok? Voilà, bébé, non, chérie, nous croyons que c'était pour l'amour. Oh, attention, on a bébé, on a mon amour. Et ça, il y a un bolingoté. Et ça, clientèle, ça a besoin à gagner clientèle. Donc, bébé n'a rien yo. Mais oui. Mais si vous m'appelez ça, bébé en gros. Et comment m'a dit mon corps? B, E, B, H. Il y a un bébé. On a bébé. B. E. B. Après H. Il y a un bébé. Voilà bébé. Na comprendre pourquoi vous savez qui confusion dans la bébé bébé on a nioso bébé on a nioso et comme makande moko est-ce que pourquoi est ça banzela différent et ça na intention to bengela parce que maka différent maman cadeau malobe ko ça na bien intention maman cadeau papa c'est là papa omoninga na ça responsable ba propos nanga OK mais na kotika jamais ko ça responsable ya compréhension na bino donc ngama wana ndo sala na yebe mona ndo sala mais bino ne bozo yango ngama na ça responsable exact ya na yebi bino bébé na ndo bengela bino ezaki pour la gentillesse garder bino le quoi ba vous comprendre voilà donc on veut kanisa qui est talingaité c'est ça et on a pas ozo wela maluba celui donc de la comprendre ma lobby la compréhension nanga na comprendre que celui dit qui je sais n'a pas tort et celui qui dit qu'il ne sait pas n'a pas tort plus mais à celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait rien. Moi je sais pas, j'ai tort. Moi je sais rien, n'a pas tort. Mais na compréhension na compagne na bimi joba. OK, voilà. Comprends? Malgré moi leki nanga yenga zo kuma bébé ngo azokuma mulai. Ngana kacho na mkushe na longoli ba oyelanda na chiba bébé mbali. Dimbisha mama. Tujana mukiri. Eshika batu bafandi. Makambo janga gate. En plus ngala vina nga yauna linga gate mutayo mpe paletere ngali kam. Dikam nyonso soki mutu alubiango. Etancho alubila kango eza kamususu. Mutu pa kenda kutepreta ngo. Atepreta kango na etancho mususu alitoke. Na be lo malonga tete. Yo moye riko belo malo. Polena nga yeswe abombela kanga sekelete o ta ebatami na molili abimisa kango na pole. Polena nga yeswe abombela kanga sekelete o ta ebatami na molili abimisa kango
kango na mpole yaya oye Yesu pole na nga Yesu abombelaka nga sekele te o ata ebatami na molili abimisa kango na mpole pole na nga Yesu abombelaka nga sekele te o ata ebatami na molili abimisa kango na mpole mwasi ozolula lelo olobi aza kitoko petai poza nanu na molili yango ozomona ye bongo zela tongo etana ndoko yeba soki leya topera shele bayebaka bango na mpole pole na nga Yesu abombelaka nga sekele te o ata ebatami na molili abimisa kango na mpole olobi mobali onde baguna ngai aza boga boshe mulai poza nanu na molili yango ozomona ye bongo belela mpole ya mwasi